Koubou Kanaté, s'abonner à Radi TV. Radi TV, théâtre à sol, ma film à sol, ma gag à sol, ma émission à sol, Radi TV. Bonjour, nous sommes sur la télévision. Bonjour, ici Kanyo sur Bokozoa. Ça dépend de l'air. Au Canada, partout. Tous les nouvelles Yamabe, il y a comment on a député Lebe Mobia et Flori et Florent Oyo a député à Funa. Asili Koboma moi na muke à Batoumo à 16 ans. Bandeko Kinshasa, moto za kopela. Ba événement zo passé na Kinshasa tout comprendre. Tala ba député, ba Oyo Olé ba honoré, ba Oyo ba baza pour la population. Député Oyo atindi garde corps nae abeta mutu masasi. Député Lebe Moubiaï Florent atindi garde corps aboma mwana ya 16 ans. Bana bakene kosakana bango baozonga ye na mutuka na ye azongi amoni ndenge mwana osakana baninga na ye otambola amoni kuluna atindi garde corps abeta ye masasi abeti masasi abu portant abomi moto. Député Yafuna peuple congolais tala makabo eza kopase na mboka. Tantôt eza kolekisa batu na kisi, tantôt eza koboma batu na poison, tantôt eza koboma na masasi na kati ya mboka ya RDC. Député toza ba député oyo baza honoré même pas kopesa respect ya ki député, mais to komona député oyo auti koboma mwana ya batu atangaka na ye ya monye kuluna, quel que soit kuluna. Est-ce que yo ozana do koboma moto? État congolais tozo bate nini esama na état congolais. Député Yafuna na kombo ya Lebe Moubiaï Florent auti koboma mutu. Atini garde ko aboma mwana ya 16 ans. Mwana na mama na papa na bazali aza shegete, quel que soit aza shege. Ba shege ba oti na mwana kanyamaka sese. Mais comment abomi mwana bato? L'état to éviter ce qui l'état aza ko surveiller ba député oyo baza komona na neti ba komi kolia bato. Abomi mwana oyo a cause ya quoi? Bande konanga to meli bino sango oyo eza participer ma ya komona ba député baza honorer bisoute baza ko bebisa bato ba vota bango po ngana vota député te pour na gite na mbandaka na tia voter te. Mais ba baza na Kinshasa ba vota ki ba voter tala bilo osala. Un député mutu oyo akoza na pemela peuple o ba luka ba voir na peuple, mais député a komi koboma bato. Mwana bato awa tolo babino ngai azana moki ba kunde kala mingite komona député abomi. Est-ce que l'état congolais aza saisi na makambo oyo? Tomona ki mosusu abeta ki masasi kala aza na kasho, aza ministre provincial en kasho. Bola nano vidéo oyo na sima boyo tala participement boyoka. Bonjour. Oui, bonjour. On va expliquer biso toza na Kimbangu na 8e rue. Problème eza toye awa mwana biso awutaki ne play na matonge na se mbula wana kenai ko beta play. Le mbule bandi bakomi kozonga baya ndaku yaza na 9e rue. Azoya na 9e rue. Na 12e rue. Siko l'air bazoya bazoleka bamoni mutuka ya honorable pezoleka. Honorable Lebe Mubia. Oui. Bamoni ye mutuka nezo ya bana pe ya mike bazalaki wana bazosaka na pona ba milbaje na bango bandai kosala. Honorable ye atelemisi mutuka tindi soda na ye abeta bango masasi. Bana bango pe bandai kosaka bazalaki mingi te bakoza 3 à 4. Vers ba erni. Ezalaki vers ba 17h. 17h tozokende ba 18h. Oui. Ndele ba ye wana le. Ba mwana na pa bandai koleka. Mbala moko soda kiti akwese mwana na mwana abite nga nazoleka nazana bajena bango bazosala te. Mwana foka mili boswa soda papa Lebe pe na kata mutuka zo mona. Mwana leleli papa Lebe ngai te. Atebo tango mwana teboye. Eza déjà pe. Mwana lobi ngai te. Soda wana azui masasi abeti mwana juste na motema. Pourquoi? Pona nini biso to votaki papa Lebe? To votaki ete po bando bomela biso bana. Mwana ngai ba utaki ba kenena ba ko beta play na matonge. Balaki na camarade na ete bazozonga na sama tanga wana.
lebe bando ya di en 7e miri akuti bano amike mke bano sakala bano mbula bano sakala plastique na bazo bamba ba plastique le batela misi jeep na ye ayebisi policier na ya kiti ayeka ba mwana nga bande koleka na ye atele misi otele moza kuluna mwana nga bina za kuluna te mwana fukami alobi pale be na kuluna te mais pour na charger beti mwana nga masasi na motema Nzambe na ngai. Il fallait que les classes soient l'électricité. Yango ya kati ye vie ya na matindi a. Ba uniforme yango saki yango. Akati mwana vie ya 16 ans, pe mwana mobali. Peuple congolais, j'espère bolandi vidéo na biso. Boyoki ndenge mama aza kolela. Bolandi explication ndenge mama alobi. Moi na monaki papa ayebi bien ki aza honorable abengi papa le benga ite mais soda abomi eza esprit nini eza esprit ya sacrifice ou ba sacrifier moi na batu to ba pouvoir congolais et comme ya ba sacrifice il faut ba bana batu tala mwana iwana ke babomi mwana toza komona makambo na Congo to ebité soki l'état na biso a saisi na makambo ebele zo se passer un crime. Mais oyo eza crime ya komamwa na bato quel que soit azala kuluna azala nani oko mamwa na mutu te policier ko tazokanga okanga mwana butu ake kotika ye bakangi ye baye kotuboka na kanyama kasese mais comment oyi ko boma mwana bato boye honorable lebe abomi mwana ya 16 ans et mwana mobali oyo bane kotanga to na kati ya Kongo na biso Kinshasa to bana oyo ya malamu basu te to mwana nyonso oyo ozala suki okanga nyonso ya kuluna non wana eza normal te en tout cas oyo aza honorable te a déshonorer ba honorable nyonso na ba oyo tozala bango nyonso oyo bazala ba désordre mais député asengeli aza punir na l'état congolais comme balobaki état de droit il faut elandela makambo oyo dossier oyo tina suka bandeko bolanda video oyo bome ya komiti ya place ya mama wana soki aza mwana moko ya botala na vie na ye babomeli mwana oyo komedi ya 16 ans ekozala pasi ya ndenge nini et député na eloko nini ekotinda yo député aotinda moto aboma moto ata oza okomi autorité ndenge nini est-ce que député pe oyo ba peuple bavotaka bango oyo koma niveau ya koboma mwana moto bandeko botala niveau tokomi na Kongo na biso to ki motema bo papa eza te ata pasi ata oyo aza mwana na ngai alora moninga mwana na ngai ata obota te ozala ba cousin ba nièce banani mentala nde abomi mwana ya 16 ans na yo policier batindi yo boma moto bomi jumuso otinda boma mwana yo ndeko na ngai Kongo na biso ekomi monde ba sacrifice makasi tala nde ba mabana batu tala nde ba mwana mutu ka owi mwana mutu oyo nzambe apesi mwana na ye un jour ozala mutu munene na kati ya Kongo na biso baza ko éliminer batu oyo ba ko remplacer ba député yango ozala ba responsable ya Kongo yango ndeko to partager pasi na mama oyo abungisi mwana na ye soki to sali to meyi ko telemisa video oyo eza juste pour na kotala pasi ya komona ke un député atinda policier oyo ba pesi aza garde na ye et policier a qui boma mutu de lo ba pesi ba protéger ba soit disant ba député mais mutu on a protéger otine aboma mutu mwana ya mutu bo boma eka boy nebité ata tokomi na monde yango komi ya satanisme na niveau ko sacrifier mwana mutu bo ngona 16 ans pe abengi kombo na yo to bi ke so ta mwana nzela mutu mabe akota kombo te un kulu na kota kombo te. Mais mutu abengi komo na yo député obomi obeti pe masasi otini garde ko pe o visé pe para côté motema mwana bato akufi ata ko buka lokolo te lobo te. En tout cas peuple congolais esika bozali botala likambo oyo e passé na mboka na biso et député a funa asili ko mwana bato ya monye kulu na monye nyama na zamba tindi garde ko abeta masasi yango tina ya émission tosali ndeko moni yango partager yango eza juste kotola musa parce que ba satanisme ba makasi ba musa ba campagne ya ko neutraliser bana ya nzambe tala mwana oyo vina ekatami merci bande ko partager vidéo biso nzambe za bino.